kaka no moningani naza awa donc moi ezati problème il kola problème famille ba blocage ba freinage ba quand banda babala ba botaka te tanga mokwaji na nango na balite lo malonga ezati bana luka soki noko na biso atia famille mobimba na kisi donc na ebite na banda na sokapi et on a lundi témoignage ja pipina no moninga pena ye prophète alo batali lo ba moko mon frère alo pe pona ngai abisaka ba pipina biso te balobi aza mufukululu wa bato afukulize libota langa na ngai vraiment mon frère o moninga ye awa penza maman azala kimia ko s'inquiéter sur le route awa oye père Mosakoli le prophète messager Emmanuel Dodi mufukululu wa bantu no tolo bawana yeba ki problème na yo et solution le Shila baba boba baba Shila baba boba baba 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 Kwankwa onganke fumu kwankwa onde otema yoki sulunza lolere fumu kwankwa ma yoki sulunza lolere nde matiende mama omoni wa utusala utuko parler en langue et nga eloko na osala siko eza interprétation ya balanga toi na don wana omoni eza don et na kati ya bible timatinde alobi boloba papa na ina ndeko na ngao ya mwasi grande serazo tika alobi otika ase mona kindenga zobe amen continue alobi tika lisusu ase amonaki ndenge bozo tambola na ba hôpital nyonso loba amen ndenga za bazoluka azomona yo amona ndenga amonaki alobi ase amonaki na oyo esuka azanga puissance ya leke na puissance boya za mona nzambe amen amen papa ngo toye abosunga ndeko na kabika tozo souffrir mbogo nyo ya botatara ni ndai atiti mata tika pesa mweloko moko po tokene mwambango yebi musana nzambe sengaka dynamisme yozo pesa biso tozokende moko loba amen loba amen amen esenga dynamisme pesa mweloko moko ndeko na kabika pardon pesa dollar mama alobi dollar même tinde ko nga bika kaka yango des important alembe ya Itania mama papa mama ngamu na lubaka nga pe lingala ya solo kaka soki nde naza kosola na nzambe na loba na munoko na biso papa ndeko na yo abiki deja yo moko ndeko za wana loba nanu ndeko na nga abiki loba ubiki deja ya loba abiki obiki ayoki amen ubiki amen loba maladi tikanga ya lobi na pesi bino kaka 2 jours guérison totale yoka toyoki papa bukene na bino bukene na kimia bulala pongi lokolo balobaka na français dormez sur vos oreilles merci beaucoup papa interprète merci merci maman bokene mais bobo sana pete ba ofronda ba interprète tokozonga papa tokoyana amen merci amen to sam nene pona itonga nzambe bokene malamu sam nene pona itonga koyekola balanga eza loko mo donner à tout le monde te papa okanga nde yonga na election musala poko mosenga mbo iba mbongo nyonso ko akumia yo bambongo nyonso kai kumia yo etali yo te mngone zo zika bambongo nyonso ko mutaka ya yo ngane na na ministère to yo yo zalo kola Aaron serviteur à Moïse ngana zalo kola Moïse yo ozoni siko ndenge za buto liate ngana ngabana lambela yo papa naza na ba problème ebele ndenge ozomona nga awa
bakangaki nga na VIH sida na hôpital. Elongo kaka VIH te bamaladi ebele makila ezobimaka nga chaque jour nalalaka te mitu pasi donc nayebi te soki nasala nde nini. Awa epa na biso tozalaka na slogan moko tolobaka que l'impossible n'est pas le prophète Emmanuel Dodi. Donc yo ndenge oza wana zala sûr que obiki. Malembe ya mati malembe kako ninga na makasi tango tobelelaka kombola yo ya oye kala wana ezalaki wapi moyen te changement ezaka te changement ezaka te yaya epuis tokutaki pa prophète pichu alobi dans 2 jours toza solution lelo na 3e jour solution eza te ezosagrave kutu nde kosagrave masalanga tosebisanga eza na prophète moko Emmanuel Dodi na 6e rue avenir révolution kutu Jean Pipi na Musenzi na Diamant abika epa prophète wana Emmanuel Dodi yaya prophète lisusu pas prophète otamboli mboka mobimbo tozwi eloko tozongisa lisusu et pas prophète yo ozassure makambo ozona te yaza ndeti baprophète nyonso te nde babeteli ngai masolo assurance ezaki ndeko na biso abika telema tokende malembe yaya sala malembe libosakitino yo moye lokola libonza ya pasika oyetombolimbolinga kino epai na yo yamba yango na esengo yotonisa bino yango lokumu na yo tata biso papa sangisaki kimbio na motema oyo yasaka na ntango elika esilaki yo. Bonjour papa. Ouais, bonjour maman. Vanda. Yaya Keba. Oui, tu as mis bino na kombo na kolesu. Awaboué, pour une église universelle, pentecôtiste et charismatique, ministère des affranchis, Kambami, Naouzali Mosakoli Monene, le prophète messager Emmanuel Dodi. Alors on a évité problème, Nini Boinango, pour Nzambe, il y a prophète Emmanuel Dodi a trouvé solution. Papa, moyen te, tu es une grande sœur, azobela gravement. Toke na ba hôpital nyonso balobi za cancer à foie. Totamboli na ba église ndenge na ndenge. Cancer azobika kaka te papa. Toyebi susu te tokende wapi. Moto ya musunga biso. Totamboli bisika nyonso papa solution za te. Calme-toi ma soeur. Calme-toi ma soeur. Maman. Calme-toi ma soeur. Calme-toi. Mon frère, toye awa. Camarade nanga betelinga lisolo prophète na bino prophète Emmanuel Dodi. Toye na ndeko na biso. Azobela état na ekomi tellement critique. Azana malade ya foi. Mon frère, to sala nini ponde ko na biso abika. Yaya mbongo eza. Mbongo eza. Bimisa mbongo ngoko. Mbongo ya nini? Kasi mbongo ya consultation po bisika to wutaki ba yisaki biso bakota pa prophète maboko pamba te. To pesaki malgré abika ki te yango to na mbongo prophète ayamba biso yaya na abika. Mais non maman. Awa le prophète Emmanuel Dodi ayambaka na mbongo te. Ah bon? Awa ayambaka ofele, lobiko ya ofele, nyonso eza ya ofele. Eh oui. Bon, tokanga misu tosambela, bokozonga losambo simba na ngai, tobondeli. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Ah, boni ngomba na ngomba bakutana kateme batu na batu bakutana. Ba pasteur on a même obosani ya bango ye. Ba pasteur ba isku. Mama. Preti na ye oyo. Mama. Tozali ba escroc. Totika kuzala ba isku. Banda kala totika. Bomoni ndeko na ngao na yaki na bino bo escroc kabiso ye Abika. Abika. Mais oui Abika. Et pas prophète Emmanuel Dodi. Oh! Prophète Emmanuel Dodi wapi? Kaka moko ya limité résidentiel 6e rue. Oh! Tiko tak. Biso pe tukoma kusambela. Tobongwana. Oh, ya solo? Mama, vi ya muyibi ya kokosa bana bato ya Nzambe. Tika ya pasteur. To landa prophète Emmanuel Dodi. Na Congo mobimba, mokili mobimba za yemo. Prophète za moko. Basa mi balete. Moko. Yango to ye awa to kutana na ye awa. Lokolo balobi azana akwa splash. To kutana milalela pona place Malembe azawa telelo. Colonioso yo prière eza na limité résidentiel avenue Révolution 817. Révolution 817. Oui, le 16 juillet nde tokozala awa na Aqua Splash. Le 16 juillet awa na Aqua Splash. Oui, de 15h à 18h. De 15h à 18h. Mosakoli akozala wana pona batu nyonso. Mosakoli akozala wana pona batu nyonso. Eh, bana na Nzambe nyonso. Bisika nyonso bozwami. Oyo belaka. Maladi esilaka te. Oza na cancer. Oza na maladi ya bakolokama. Rendez-vous eza moko. Le 16 juillet. Biso nyonso wapi? Na Aqua Splash. Biso nyonso wapi? Na Aqua Splash. Oya kokutana na champion toute catégorie. Mutaza kobikisa maladi nyonso. Ezala cancer. Emmanuel Dodi champion. Ezala sida. Emmanuel Dodi champion. Faiblesse sexuelle. Emmanuel Dodi champion. Stérilité. Emmanuel Dodi champion. Éjaculation précoce. Emmanuel Dodi champion. Ezala problème financier. Emmanuel Dodi champion. Ezala problème mikanda poto. Emmanuel Dodi champion. Ezala ozala kana obalaka te. Emmanuel Dodi champion. Ezala bakanga yo baloka yo na famille. Emmanuel Dodi champion. Ata ba sacrifier famille. Emmanuel Dodi champion. Papa, ngana koyo komilale lao. Le 16 ekuta ngaya. Ngana ke lao.